Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na esengo mingi po ete lelo nde ezali mokolo oyo makambo nyonso euti kokokisama oyo esimbamaki na maboko ya Nzambe. Nzambe auti kopesa yango sikoyo na maboko ya bana oyo ye moko aplasaki po na ete azala lokola guide ya ba peuple congolais. Bandeko babolingo bino moko boyebaki to bomonaki ndenge nini Satana atelemelaki eloko oyo Nzambe abongisaki pona ba peuple congolais. Satana a utilisé ba moyens nyonso bandeko. Satana a utilisé même ba cerveau faible oyo lelo bazali kaka kote ya Satana. Bazali kokroire na oyo Satana zalaki koyebisa bango. Mais Nzambe alobi soki ngai na simbi moto na liboko na ngai to na maboko na ngai, nani akoki koya kolongola loboko ya moto nga na simbi na maboko na ngai? Po ete Nzambe alobi ete eloko oyo ebongisami epai na ye ezali pasi po ete moto ya mokili ya kobotola yango. Bandeko babolingo bino moko bomonaki ndenge Joseph Kabila Kabange a passé na mikakatano ndenge na ndenge. Mais lokola balobi ete oyo azali na sagesse ya bonzambe, ata banguna bazali kosala nyonso, ata banguna bazali koloba, Nzambe asengi kaka ete yo moto vanda kimia ye alobi ete ye moko akobundela yo. Nde eloko Joseph Kabila asalaki. Bomoni ntango ba election nyonso to eleki, bomoni ndenge monguna akotaki pona kokosa ba makambo, kobimisa ba makambo, ko créer ba makambo, koloba même makambo ya lokuta. Mais lokola Nzambe alobi ete soki mikakatano ezali koyela yo, banguna na yo balingi kobundisa yo tango nyonso, vanda kimia ngai na kobundela yo. Yango wana likambo tomoni lelo na kati ya mboka na biso. Bandeko, eloko oyo esalami na mboka na biso, il faut epesa bato ebele leçon. Mais tokoyebisa mpe na président na biso Joseph Kabila Kabange, toyebi ete esika ozali na baconseiller mabete malamu, ozali pe tango mosusu na baconseiller pe mosusu bazali na kati na famille mabete malamu. Mais conseil na mokili esilaka te. Okoki kozwa conseil epai ya bato ya famille, mais soko obimi libanda ya famille moto mosusu pe apesi yo conseil soki ezali malamu, yoka yango pe salela. Eloko tokosenga kaka na Joseph Kabila,
les rais président na biso oyo ozali ko représenter biso ba peuple congolais na tango oyo biso ba peuple tozali ko loba boye elingi ko loba te lokola au prêter serment que okanga sikoyo maboko loba ete ya makambo esili problème esili te bitumba ezali kaka makasi monguna azali kaka korode sikoyo nde esika bitumba penza ekobanda makasi yango nde eloko tozali koloba ete il faut au travailler sikoyo dire ezala na kati ya armée basoldat na yo il faut ba travailler dire ezala bato oyo bazali kosala na mosala ya leta ba travailler dire eloko tokosenga mpe na président na biso Joseph Kabila sikoyo ballon to bal ezali sikoyo na kana yo yonde sikoyo kotalisa na peuple oyo balingaki bakosa bango balobi ete yo yende po boma mboka na biso yo yende po sala ba makambo ya ndenge na ndenge babande kokosa ekomi sikoyo yonde kolakisa na ba peuple wana pe ko convaincre bango po sala ba makambo ya minene na mboka pona kolakisa ete Joseph Kabila oyo bakoselaki makambo oyo balobaki ete aye po aboma mboka na biso lakisa bango le contraire monisa bango ete ozali président ya ba congolais nyonso ezala na ba oyo bavotaki yo ezala na ba oyo bavotaki yo te ozali président ya ba congolais nyonso sikoyo tosengi ete machine oyo bongisaki mpona 5 ans ya mandat na yo ebanda en marche mbala moko ngai nazali komitungisa te mama ozali mpona yebi ete oyebi na mokili ezalaka na eloko mosusu komona bato bayini yango mais une fois boyini yango tango bokoya ko découvrir vérité eloko wana okomona bato bayinaki yango bakomi na bolingo ya eloko yango makasi balobi ah eloko na ebandeli na bandaki kolinga yango te mais lelo nakoma mpenza fana na yango mais misusu mpe ezali ete na ebandeli balingaki yango makasi ekomi na katikati bakomi kobaye yango nalobi mokeme nalobi mingi yango nde eloko tokosenga na président na biso tango oyo ezali temps ya kotika tante tango kaka ndenge mosala ebandi bo ndenge so prêter serment na yo yebaka ete ezali mpe kaka moment oyo ozali komettre machine na yo en marche mpe kosala attention gouvernement oyo ozali kosala kolinga kotia bato ngulungulu te yo moko zoyeba deja bato oyo bazalaki bambuma ya mabe oyo babandaki kotia bamaloba ya mabe oyo babandaki kotelemela yo mpona kotia barrière oyo basepelaki meme na bokonzi na yo te ndenge peuple andimaki yo oyo ndenge babandaki kokosela yo makambo yo moko oyebi mpe na banzi ete mbala oyo il faut kozala elongo na peuple main dans la main ko travailler makasi mais na yebi ete bayini bakokoma bafana oyo ndenge balobaka bayina bakoma bafana mpona yango wana ezalaki kaka message na biso ba journaliste ya radio Zumel Mil mpona koyebisa na président na biso koloba ete ndenge ebandi boye ndenge osi oprêter serment na yo yebaka ete sikoyo nde mosala ifo ebanda po ete bitumba sikoyo mpe ebandi sikoyo ekomi moment oyo ete Satan atelemi aza kotala moment oyo akobanda koyebisa bato bomoni bopesaki ye lisusu 5 ans botala sikoyo nde ezali moment oyo yo kotravailler dire ndenge okotravailler dire il faut oyeba ndenge nini ya kozala éveillé mpe kokontrole bato oyo yo ozali na bango pembeni yango na ntango oyo sikoyo tokoti na kati na émission na biso po ete wana ezalaki lokola maloba na biso topase na président na biso de la république mpona koyebisa ye ndenge nini ndenge monguna atiki te azali toujours korode mais sikoyo tokoloba na ndenge ete bandeko babolingo ezalaki esengo mpe nsai komona ndenge nini président na biso Joseph Kabila Kabange aprêter serment liboso ya ebele ya bato pe liboso ya bazuzi ya cour suprême bandeko bandeko oyo ndenge balobaka ko oyo banguna
oyo bandimaki teke makambo nyonso ekokai kosalama. En tout cas bazwi penza mbata ya misu oyo yokanga penza ni makoko bazwi yango. Bandeko babolingo, Joseph Kabila a prêté serment mokolo mwa lelo ezalaki esengo. Mokolo ya lelo ezalaki ete lokola peuple congolais oyo azalaki na désespoir lelo azwi espoir na ye. Bino moko bomoni ndenge moyini alingaki atelemela makambo ya président na biso Joseph Kabila, mais Nzambe alobi stop oyo ngai na simbi na maboko nani ya kobotola azali te. Kasi yambo te tolobela ndenge nini prestation ya serment ya président de la République Joseph Kabila Kabange elekaki na kosenga na ba peuple congolais esika nyonso tu bozali esika oyo bino bozali kolanda biso boyoka ba makambo oyo Joseph Kabila alobi na makambo nyonso to basalaki uta ebandeli ya ba election na ndenge ba election eleki na ndenge makambo nyonso basalaki na ba plan ya mabe nyonso basala ba montage nyonso tu basalaki na ndenge balingaki kobwakela président de la République poso ya bitabe na nzela na ye po eta glisse ya kweya, mais Nzambe a protégé ye. Mais malgré babandaki koloba ete ndenge nini biso tozali kosala ba makambo nyonso to ye azali koloba te, mais président yango ndenge nini azali koloba te, azali wapi pona nini azali koloba te. Mais lelo nde ezali mokolo oyo président Joseph Kabila apesaki maloba ezala na ba combattant ezala na ba leader na bango ezala na bato oyo bazalaki koloba n'importe quoi. Boyoka sikoyo maloba nini Joseph Kabila apesaki na bino bato oyo bozali kokosela ye ba makambo pe bato oyo bozali koloba n'importe quoi pe bato oyo bozali kobwakela ye toujours poso ya bitabe na nzela po ete aglisse ya kweya. Mais avant de lobela makambo ya prestation de serment na ye malamu boyoka nano maloba ya président Joseph Kabila Kabange le rais eloko nini ayebisaki na banguna na ye. Papa Botamba, s'il vous plaît, message. Likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini. Likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini. Likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini. Bandiko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda maloba ya Joseph Kabila Kabange oyo ayebisi na banguna na ye bato oyo balingaka tango nyonso kobwakela ye poso ya bitabe na nzela po ate aglisse ya kweya. Boyoki maloba na ye yango wana pe Joseph Kabila boyebaka ete na moma oyo alobi ete ndenge azali kobanda mosala na ye azali kosala nyonso tu sikoyo po ete aluka alakisa na baye oyo bakotisaki bango ba ide ya mabe o ndenge ba jeune balobaka oyo bakotisaki bango ba faux boule bayebaka ete mosala ebandi Congolais nyonso tu akotelema mosala ebandi pe Joseph Kabila alobi ete liseki ezali lisusu te oyo ya leta oyo ya peuple oyo ezali ete mpona kosala po ete mboka ekende liboso il faut kosala mosala yango na tango bandeko babolingo président na biso Joseph Kabila apretaki serment mokolo ya lelo kaka ndenge toyebisaki bino kaka ndenge tosengaki na bamama ete ebele bakende po ete oyo bayebi kobeta kundululu bakende kobeta kundululu bazalaki pe ebele bandeko bino moko boyokaki ete ndenge président na biso tango azalaki koprete serment ndenge nini peuple azalaki koganga na esengo. Bandeko babolingo oyo ndenge balobaka ete eloko oyo Nzambe abongiseli moto
ezali pasi mingi po ete monguna ya kobotola yango. Yango wana bandeko, tokotikela bino sikoyo moma kitoko, botala ndenge nini président na biso apretaki serment mokolo ya lelo, liboso ya ba peuple pe liboso ya bazuzi, ezalaki somo bandeko. Bato mosusu maya miso ebimi. Bato mosusu esengweleki ete posa ya kolela maya miso ekomi kotanga. Ezalaki esengo. Bato mosusu bazangi meme maloba ya koloba. Bato mosusu posa meme baki mambango baya koyamba Joseph Kabila na nzoto. Po ete ezalaki esengo na ndenge ya kosakana te. Oyo kaka ndenge balobaki ete kiti oyo eza ya Kabila, kiti oyo eza ya Kabila. Bandeko, lelo penza kiti yangoko oyo tomonaki na ba television ndenge babandaki kotambusa yango na Kinshasa mobimba, lelo penza avandi likolo ya kiti yango. Kiti wana oyo bato ebele bazalaki kowelela yango. Kiti wana oyo basalaki ete bakonseli président na biso ba makambo ebele me balobi ete ya Nzambe ezali ya Nzambe. Prophétie oyo ebimi na monoko ya Nzambe oyo Nzambe atalisi ndeko ekokisamaka kaka. Soko omoni Nzambe alobi likambo atindi moto ya alobi Nzambe atindi nga alobi likambo bo, soki likambo wana ekokisami te ndeko ezali ya Nzambe te, ezali nde moto ye moko ayaki kopesa ba sentiment na ye pona kokosa. Me tala prophétie oyo bandeko mosusu bapesaki na ndeko moko auditeur ya Radio Zumel 1000 tolekisaki yango alobi ete Nzambe ayebisi ete Joseph Kabila koleka. Ndeko mwasi wana azali na mboka Londres. Ndeko mwasi wana lelo oyo makambo alobaki toye komona ete Nzambe penza alobelaki epo ete prophétie na ye ekokisami. Me ba prophétie ya bato mosusu oyo bayaki koloba oyo balobi Nzambe atalisi biso moto boye, me toye komona ete eloko moko ekokisami te. Pona koyebisa bino ete bandeko, eloko oyo Nzambe abongisi ezali pasi mingi ndeko po ete moto na mokili abotola yango. Lelo ndenge nazali ya bandeko, nazali na esengo oyo ya nomination to ya prestation ya serment ya Joseph Kabila eleki babisengo nyonso koleka kutu na mokolo oyo balobaki ete Joseph Kabila a obtenu 48%. Donc esengo wana kudu ezalaki esengo, mais sikoyo ya lelo penza esengo ya lelo bandeko nazoyeba te moko posa neti maya miso ekita moko nasala soki ndenge nini bandeko nazoyeba te, tellement esengo elekelinga bandeko nazoyeba te. Soki natali ndenge le rais babundisi ye bitumba oya molili na ya moi na ya butu po ete baluka kaka nini ba arracher bokonzi na ye, me Nzambe alobi stop oyo ngai na simbi nani ya kobotola. Bandeko pona tolakisa bino ete Joseph Kabila azali bongo ya Nzambe na kati ya mboka na biso, na kosenga kuna papa Botamba tiela biso ba image totala ndenge président na biso apretaki serment esengo ezali kati na mitema bandeko. Pe ndenge ezali wana nazali koyebisa bino deja émission oyo ndenge tozali kosala tango tozali kosisa yango tozali kokende komela mwa champagne mosusu po ete oyo ekomi kaka série ya ba champagne na ba champagne tango bavotaki tango baannonsaki pourcentage na ye tomelaki champagne, tango baye kovote lisusu etango baye kopesa confirmation na cour suprême tomeli champagne, lelo lisusu tomeli champagne bandeko. Victoire moko ya ba champagne na ba champagne, ba oyo bamelaka koka bakoka na bakoka, ba oyo bamelaka fanta ba fanta na ba fanta, ba oyo pe bamelaka ba bière na bango ba bière na ba bière, ba oyo pe babondelaka pona bato yo bazwaka toujours victoire oyo wike pa ya Nzambe na minute ndenge tozali koloba baza na kati ya ba chambre na bango babwaki mabolongo bazali kobondela pona victoire ya le rais. Papa Botamba na pe manano mwa moke yango na lobi ete soki moye ezali papa na ngai tiela biso nano prestation ya serment
ya les rais Joseph Kabila Kabange totala ndenge nini apretaki serment bandeko ezalaki esengo bakundululu ebetami kuna bandeko ya somo na banzi ete banguna esika bazalaki neti bakufa papa Roger tika oyo nde somo. Papa Botamba, image s'il vous plaît. Le président de la République qui est salué ici par l'assistance qui a pris d'assaut le lieu de la cérémonie. Il y a les militaires qui sont rangés pour les honneurs. Et voilà, ce sont les honneurs militaires dus à son rang. Le président de la République est réélu avec 48,95% de suffrages exprimés lors du scrutin du 28 novembre 2011 en République démocratique du Congo. Suivez les honneurs militaires. Habillé en costume noir complet, avec une chemise blanche, avec une cravate noire, bien coiffé. Ce n'est plus le look habituel de ces derniers temps. Il s'est très bien coiffé, rasé même. Le président de la République est en train de marcher comme
un bon ancien militaire, un officier. Il est en train de regarder la troupe et devant lui il y a le protocole d'État et derrière lui il y a l'officier d'ordonnance, le major, le colonel John Kabila et d'autres éléments de sécurité. Le président de la République est allé, il part donc du côté, il est parti du côté de la cité de l'Union africaine, il va vers le fleuve Congo, comme s'il allait vers le fleuve Congo, et il va bien sûr tourner pour revenir et monter sur la tribune d'honneur érigée pour la circonstance. Et là, il est salué par l'assistance nombreuse, venue saluer, congratuler le président de la République, ceux-là même qui l'ont crédité des 48,95% de suffrages exprimés lors des élections donc du scrutin du 28 novembre 2011. Voilà, le chef de l'État est en train de passer, toujours continuer à passer les troupes en revue. Il a déjà dépassé les différentes unités comme la police militaire, la police nationale congolaise, la force terrestre, la force navale, la force aérienne, il y a la garde républicaine en béret rouge et tenue tâche-tâche. Le président de la République continue, maintenant il vient de retourner vers la tribune. Le président de la République est applaudi ici frénétiquement par les invités de marque qui sont installés déjà à la tribune d'honneur, à la tribune centrale. Le chef de l'État est en train de marcher lentement mais sûrement sous les acclamations de l'assistance. Là vous entendez le sympathisant et le membre de partis politiques affiliés à la majorité présidentielle. Ils montent la marche de la tribune pour enfin s'installer, mais avant de s'installer, le président de la République a salué l'assistance, voilà, qui s'assoit certainement pour suivre la suite du programme qui sera annoncé par le protocole d'État. Tamobalaï, vous avez l'antenne. Merci Willy Atonakov. Le chef de l'État vient de s'installer dans la tribune. Je m'en vais donner l'antenne à nos amis de langue nationale pour qu'ils puissent nous donner aussi cette ambiance du début de la cérémonie. Très rapidement, l'antenne à Patrick Kyongo pour ceux qui nous suivent en langue swahili. Haya, wasikizi wapenzi, muziki mnaosikia ngoma inalia pale ni inahakikisha kwamba ameketi sasa kwenye tribune ni Rais Joseph Kabila Kabange ambaye kweli amepokelewa kwa vigelegele hapa. Hiyo ni alama inaonyesha kwamba basi sherehe hayo imeanza moja kwa moja. Na kabla yeye kuwasili hapa ilikuwa kwanza ni mama mke wake, mama wa Kongomani, mama Olive Lembe Kabila. Naye tukaona Rais Mugabe wa Zimbabwe, baba rafiki wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwishowe yeye peke sasa akachomoka hapa na akapokelewa. Na hivi tunaona sasa askari polisi pamoja na jeshi letu wapo wakijiandaa ajili ya kuweza kufanya maandamano moja ya kuhakikisha kwamba Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Somo bandeko bangune esika bazali mitema neti ebima na banzi ete esika bazali baza kotoka
kobotola elenge. La Cour prononce son arrêt. Séance tenante, concis. Puis la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 74 et 223. Puis l'ordonnance loi numéro 82, barre 020, du 31 mars 1982, portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire, spécialement à son article 74 alinéa 4. Puis l'arrêt RE 007 du 16 décembre 2011, par lequel la Cour suprême de justice a proclamé élu président de la République démocratique du Congo, M. Kabila Kabange Joseph. L'ordonnance du 17 décembre 2011 du premier président de la Cour suprême de justice fixant au 20 décembre 2011 à 11 h l'audience publique et solennelle de prestation de serment du président de la République. Oui, les ministères publics représentés par le procureur général de la République en ses réquisitions tendant à voir la Cour suprême de justice recevoir le serment de M. Kabila Kabange Joseph en qualité de président de la République et de lui en donner acte. C'est pourquoi la Cour suprême de justice, siégeant comme Cour constitutionnelle, en audience publique et solennelle de prestation de serment du président de la République, les ministères publics entendus en ces réquisitions, primo, reçoit le serment prêté par le président de la République Kabila Kabange Joseph en ces termes. Moi, Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Segundo, lui en donne acte. Ainsi jugé et prononcé en audience publique et solennelle de la Cour suprême de justice en ce 20 décembre 2011 à laquelle ont siégé les magistrats Kitoko Kimpeli, premier président, Pungwe Maswa, Tuka Ika Banzumpla, Ngoi Kalenda Bongulu Bongongo, Biko Mabainga et Funga Molima, président, Bomwenga Bangeti, Ndala Muswamba, Ubulu Mpungu, Bushiri Imani, Numbi Babinga, Kaloda Saidi, Masani Mati, Nikobi Kalam, Tambo Akaniki, Mokuba Betna, Ntimba Konde, Ibanda Dudu, Mulamba Mwamba, Kazadi Walungule, Mwangila Musali, Mate Kiaire, Kilomba Ngozi, Mukengule Muderwa et Odie Nonde conseiller. Avec le concours de l'officier du ministère public, Kabangenou Flori, procureur général de la République et l'assistance de Tamba Saint Albert de la siège. Les rôles étant ainsi exercés, l'audience publique et solennelle de la Cour suprême de justice est levée. Le président de la République va maintenant recevoir les symboles du pouvoir suprême
que lui confèrent les lois du pays et que lui reconnaissent toutes les autorités traditionnelles de l'ensemble de notre territoire. Nous avisons l'assistance que ce cérémonial sera ponctué de 21 coups de canot. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini président na biso Joseph Kabila Kabange auti ko prêter serment na ye ezalaki esengo pensai pona ba peuple nyonso tuna kati ya Congo bandeko yango na tolobi ete 5 ans oyo topesi ye ezali lokola continuité ya bénédiction na biso pona Congo po ete a continuer misala na ye asilisa yango. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete na oyo Joseph Kabila asali na 5 ans oyo topesi ye lisusu na banzi ete akosala lisusu ya mingi oyo ekomi moment oyo ndenge balobaka ete batula mpaka bamona peleve oyo ekomi moment oyo ke Joseph Kabila kolia linu makasi po ete mboka etongama penza oyo ezali lisusu moment te oyo ke Joseph Kabila koloba ete ou bien na ba ministre ezali moment ya ba distraction te Joseph Kabila alobi yango ete ndenge ba peuple bapesi ye confiance ezali moment oyo ndenge balobaka ete batula mpaka bamona peleve oyo ekozala ete ye moko aza kotelema mpe kobeta liboko likolo ya mesa kotala ndenge nini bakonzi bazali kosala pona mboka ekende liboso bandeko yango na tozali mpe koyebisa na congolais mpe congolaise nyonso kotongama ya mboka na biso elingi koloba te kaka kotika responsabilité nyonso na ye moko président Joseph Kabila te po ete Congo etongama ekende liboso mwana nyonso ya Congo azali na responsabilité na ye na kati na likambo ya reconstruction ya mboka na biso ngai pe mama Rosaline azali na kati na responsabilité na nga pona reconstruction ya mboka yo pe diaspora congolaise ozali libanda ya mboka ozali na responsabilité monene po ete bato mosusu bazali koyeba tina te okomona bazali koya bazali koseka Congo dernier pays au monde baza koseka mais ezali bozoba yo ozali koseka mais tango bakotuna yo mendeko depuis obima mboka oya na ba pays oyo na Europe ou bien na France ou bien na Belgique eloko nini oso encaissé pona mboka na yo oyo oza koseka lelo oza koloba ete dernier pays na monde o encaissé nini lelo bandeko mingi bazali koyeba te bomoni pays lokola Chine pays lokola Chine ba chinois balitaki makasi po bakoma ndenge bakomi lelo Chine ezali te ke gouvernement chinois kaka nde bote salaki makasi po bakoma bote peuple nyonso ya telemaki tomonaka yango ba asiatique surtout ba chinois yo si omona chinois aye na mboka ya bato ou bien ekotanga kelasi avandi abosani meme akozonga mboka avandi na ye kuna komi na ye kaka moto akokotaka bamabala banini te epai ya bachinois bandeko ezali soki moto aye abimi libanda ya mboka aye ko apprendre azali kutu meme prêt abanda koyeba makambo nini oyo balma basalaka mpo baobtenir likambo bo chinois aza visionner o ndenge tolobaka visiolongo chinois kobanda kosala visiolongo aza kovisionner ti okomona ntango akoyiba mwa mayele ona ntango akozonga epa na bango na Chine ake kobanda koyebisa bato na bango ya mboka tala boye ntango nautaki na Allemagne tala nazwaki bo bango siko mpe babandi koetudie ndenge nini bango kosala mpo basala plus yango nete ndeko soki yo otikali kaka ntango boyaka liboso ya kamera ozali koseka mboka na biso dernier pays ya monde mais ozali koseka Congo te ozali nde komiseka yo moko po ete yo moko depo ozali na libanda ya mboka eloko nini osali mpo na mboka na yo mayele nini oyo si o encaissé olingi ko apprendre te
kotelema kaka na bakwendenge zalaki na Congo obimi na ndaku na yo ke otelemi na bakwena ba Congolais mosusu kaka ba masolo ya bozoba kokoselaka bato ba masolo mutu boy Yandre Kimbuta salaki boy Evariste Boshapa salaki boy ba masolo kaka ya lokuta kaka bango moko ba inventaka pona baluka ndenge nini ya komisepelisa yango na foto eba ete Congo po ekende liboso ye ngai moto nyonso to azali na responsabilité monene pona kopesa implice na kati na mboka po kende liboso. Joseph Kabila bien sûr azali président akopesa ordre po ete likambo boye salama, mais il faut sikoyo ba ministre oyo pe ye atie bazala na motema ya malamu pona kolinga kopesa maboko po ete mosala pe salama ekende liboso. Yango na bozali komona ete bandeko ba bolingo mboka na biso ndenge ezali wana totika kotia makanisi na biso ndenge koloba bo mboka na biso po ete bonga ifo mutu boyo ifo intel bandeko meme Mobutu alobaki yango tango mosusu bato bakoloba me mama Rosalie azali koloba nini me boyoka ndenge tango biso toyebisaka bino ete elingi koloba teke soki lelo nde ndenge bolobaka Tshisekedi nde azwi bokonzi na mboka na biso nde Congo échanger te mais boilanda kondo Mobutu avant kufa bolanda eloko nini alobaki ezali lokola enseignement monene o biso lelo il faut to apprendre. Et dans mon esprit vous êtes là pour vous informer, poser des questions, savoir exactement quoi sur la vie, la situation du Zaïre d'aujourd'hui, et tout tourne autour du nom d'un seul homme, comme si tout l'avenir du Zaïre c'est Tshisekedi. Ça m'inquiète. Tout tourne autour du nom d'un seul homme, comme si tout l'avenir du Zaïre c'est Tshisekedi. Ça m'inquiète. Tout tourne autour du nom d'un seul homme, comme si tout l'avenir du Zaïre c'est Tshisekedi. Ça m'inquiète. Na bandi biso ba Congolais toteyami liloba oyo tososola na yango po ete oyo aloba yango asi akufa deja mais maloba na ye tososola yango bandeko na banzi ete bino moko bowiti kolanda wana ezalaki mpenza na kati ya sujet ya likambo tozali kolobela lelo te mais totie kaka yango kaka mwa flash moke po ete bato bakomprendre ete mboka na biso po ebonga elingi koloba te soki botangi mwa kombo ya moto moko nde makambo nyonso echange na Congo te. Mboka na biso po ebonga eza kosenga contribution ya Congolais nyonso mayele ya Congolais nyonso to mettre ngo en pratique pe to lié bandenge nini ya ko changer ba mentalité yango na tango yo na kotika papa Roger na pesi yo maloba yo pe okoka kobakisa oyo yo ozali na yango. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba yambote na kota na kati na sujet ya prestation ya serment ya le rais Sisabidimbu Joseph Kabila oyo auti ko clôturer ba masolo na koyebisa bino ete na ye kopesa Joseph Kabila kabange raison mokolo wana tango abandaki kosala physique tango abandaki ko mipesa endurance na nzoto on a préparation ya prestation de serment na ye prestation de serment na ye na ye komona ete Joseph Kabila azalaki na raison ayebaki bandeko tango mosusu bakoloba me makambo nini susu papa Roger azali koloba bandeko soki na lobi bongo pona nini na kolingana talisa bino eloko moko oyo bato batiaki kate bandeko bomoni tango Joseph Kabila tango aprete serment tango asilisi koloba tango azalaki kozela sikoyo président ya cour suprême apesa accord na epasilisa maloba bandeko bomoni kaka tan wana o Joseph Kabila asalaki bomoni kaka position o ndenge atiaki loboko na ye na likolo o ndenge boza komona sikoyo na babilili bomoni ndenge loboko wana bandeko ndenge eumelaki likolo ndeko ezali physique monene soko li otondi te bandeko loboko wana ekokita na se bandeko ndenge atiaki yango kaka boye bandeko
tango mosusu bato bakoloba wana mpenza pasi me nakoyebisa bino ndeko zwa kaka loboko na yo ko ndenge kaka Joseph Kabila asalaki wana telema esika moko telema pendant 10 minutes tia kaka bongo bandeko okokamwa omemi ebende te me yo moko kokamwa koloba ete loboko elembi ekita yango wana Joseph Kabila azalaki na raison tala ndenge atiaki kaka loboko bandeko président ya cour suprême mpe aza kotanga eza koumela eza kosila te Joseph Kabila loboko kaka boye bandeko oya boye soko li otondi te bandeko loboko wana ekokita olinga te kokita yango na bandeko azalaki na raison mokolo biso tolakisaki bino na babilili oyo bandaki kosala physique oyo bandaki kokotsa konzo po ete tolobaki ete kotelema liboso ya bakonzi ya cour suprême mpona koprêter serment ezali 2 fois te ndeko soko li otondi te okobabila bandeko bomoni ndenge loboko na ezalaki na likolo bandeko na kosenga na bato mosusu bazali kondima te kaka na bandeko esika bozali botelema kaka mpo Joseph Kabila ntango tiaki loboko wana boye atikali kaka boye asalaki apepeta koloba te ba 7 à 8 minutes botia kaka loboko kaka ndenge wana tia kaka loboko bongo eumela kaka na position wana ndeko loboko ekokita alors bandeko nazongi sikoyo na kati na sujet ya likambo oyo ya prestation ya serment ya Joseph Kabila Kabange le rais le Sisabidimbu bandeko babolingo Joseph Kabila Kabange a mérité penza prestation de serment na ye bandeko bino moko bomoni ndenge monguna atelemelaki yango bandeko bomoni ndenge nini monguna atelemelaki yango bandeko mbala ya liboso na mokili bandeko namona un président ya mboka azali attaqué de gauche à droite derrière et devant bazali ko attaqué ko luka ndenge nyonso bandeko me nzambe alobi oyo asimbi na loboko na ye mpona kobotola yango ndeko il faut zala ndeko il faut lenda soki nzambe te moto a permettre yo okokoka kobotola eloko oyo nzambe asimbi na maboko te pouvoir oyo eza kolekisa makambo ebele ndenge Joseph Kabila azwi bokonzi bamakambo nyonso tomoni mikakatano oyo nyonso tomoni ezali maloba oyo papa Simon Kimbangu alobaka utakala si je me rappelle bien en 1921 ou bien combien comme ça oyo alobaka ete tango bokomona na mboka na biso président moko ya jeune ya mwana moke ya koya bokonzi na ye tango ekoya tango kobanda kosala mosala na mboka na ebandeli deja bokomona bilembo kobanda kosala mosala ya malamu me kokoma na moma moko boye na kote ya kati bokomona ete banguna bakobima bakobundisa ye makasi bitumba wana ekozala mpenza ya ndenge ya kosakana te me papa Simon Kimbangu alobaki ete nzambe akolongisa président wana pe président wana akozala président ya bilembo oyo ndenge babengi ete Sisabidimbu yango wana tozali koloba bandeko babolingo bato mosusu bazali koloba bango bana ya papa Simon Kimbangu wana poto tozali komona bango na bafoto ya papa Simon Kimbangu bazali kotambola na yango babalabala nyonso soki bazali kosala bamarche kotambola na foto ya papa Simon Kimbangu koyembaka bamakambo ya babétise ya bozoba na foto ya papa Simon Kimbangu bazali koyeba teke bamalédiction me ntango bazali kotambola na papa Simon Kimbangu bango balobi ke bana ya papa Simon Kimbangu me bazali koignore bamaloba oyo papa Simon Kimbangu alobaka na oyo etali mboka na biso na ndenge ete un jeune président il fallait ya na mboka na biso bandeko nakoyebisa bino ifo boyeba yango Jésus alobaka likambo moko te proverbe moko eloba boye bato oyo balakisaka baninga misapi
mais babosa na gaide tango laksi moninga mosapi oya monene ezongaka toujours sima ezoloba ete yo zolakisa kaka moninga bongo yo moko oya monene oyo ezongaka neti na sima ezolakisa bongo yo moko. Lelo baza ko qualifier Joseph Kabila na ba makambo ebele na ya lokuta o bazali ko bambela ye. Mais boza ko mona kaka batu wana baza ko kosela ye makambo baza ko tikala kaka baza ko zwa kaka échec. Po ete wana ezali ko lakisa baibi lembo ya Nzambe ba signe. Ndeko na mokili yebaka ete soki batu na mokili ebele bakomi contre yo yebaka ete Nzambe aza kosala ba makambo ya minene na vi na yo. Pe ezali ko sepelisa bato wana te banguna balingi toujours basala tout po babebisa ndenge bazali kosala epai ya Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila po prêter serment oyo bomoni mikakata no bandeko bomoni meme ndenge ba Vital Kamerhe bake kokotisa ba papier na cour suprême bandeko oyo baza koganga tricherie mais boza kokotisa ba élément ba preuve ezate pona kolakisa ete Nzambe aveuglaki bango malgré ba plein nyonso basalaki Nzambe afapaki bango d'enveuglement bandeko. Joseph Kabila azali ya Nzambe ata bozali koganga ata bosali ba marche mokili mobimba lokola azali ya Nzambe moto akochange yango azate ba pasteur mosusu bazwi nani bakazaka ya bakikulu na balati pona nini baye kokosa bango ono makambu ya Congo batu bazali kokufa autant de mots mais bandeko tango batu wana bayaka koyebisa bino batu bele bazali kokufa ba mama na biso bazali violer banini mais botala ka pe bilembo te batu wana bazali koganga kaka pona ba mama wana mais bango moko tango bazali kozwa ba vieux bazali kokende na ba Bukavu ba Kivu ba Goma ba komi kuna ba leader yango balobaka ete bazali pona ba peuple bandeko bososolaka bakomi kuna na bagoma bandeko ata miso ya pamba kokende kotala ba mama na baza violé est-ce que zalaka soki kutu mama Olive Lembe na moment ya campagne botala ndenge bandeko leka a parvenir kokende kotala ba congolais na ba point nyonso mais pourquoi pas Tshisekedi ya yebite point oyo ya Kivu ezali kwe moko oyo ezalaki touché ba ndikaka ye moko pe na maloba na yebo bandeko yoka aba mama na biso violé mais akomi na mwasi na ye na este bandeko atako mona ba mama na kopesa bango ta mbote ya pamba parce que bandeko oyebi okoko zana eloko te mais une fois kaka présence na yo pa ya muto azali na pasi ekoki ko soulever ekoki ko soulager na ndenge ya kosakana te. Yangwana tozali koloba bandeko babolingo ezali na ba makambo mosusu il faut bomonaka ezali na ba makambo mosusu ezolakisa ete tango otali yango kaka olobi mutu azoluka intérêt na ye ezali intérêt ya peuple te eza komona na bandeko nga moto lokola nga papa Roger ndenge na ba masolo nyonso toyokaka ya makambo lika te nga nazwi lelo occasion bandeko na kei bakote ya Kivu mais nakozanga te mpenza ke nasala tout soki penza nazali mutu moko bien nazali bien na membre ya gouvernement ke na keba kota Kivu eloko liboso na kosala toi na komana na mona na situation ya ba mama oyo balobaka ba na mona bango mais Tshisekedi kei kuna amoni ata bango te lokola bande ko luka ba intérêt na ye akendeli kaka ba intérêt na ye mais toyebisaka bino ete oyo ye ezalaka intérêt ya peuple te ezalaka nde intérêt na ye bomonaki meme Mobutu ndenge alobaki boza komona Mobutu ndenge alobaki bandeko yana tolobi ete bandeko tomonaka mosika mais lelo tozana makambo mingi ya koloba te tokolobela kaka likambo ya prestation ya serment ya les les Sisabidimbu oyo ezali déjà confirmé monde mobimba ba reconnaître légitimité ya bokonzi na ye na kati ya mboka Congo donc ba oyo nyonso baza kosala ba makelele ya pamba baza kosala makelele ya pamba o ndenge bomona kete tono eza vide babwaki yango na sesali ngudu mais eloko te eza na kati mafuta eza na kati te mai eza na kati te yango na tolobi ete Joseph Kabila Kabange azali solo ya Nzambe. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba
Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba lelo ezali mokolo ya sengo kembo na kembo bandeko po ite lelo nde ezali sombele mokolo ya sombele suka bisanga onde clôture ya makambo ondenge balobaka ite bantula mpaka bamona peleve bamoni yango ondenge balobaka ite mbata ya mbunzu bandeko moto alingaki asala neti mwa kisakata bandeko mbata ya mbunzu pe bavandisi ye histoire esili bandeko babolingo oyebi ete eloko esalami lelo ezali signe ya nzambe ntango Joseph Kabila na mama Olive Lembe bazalaki koluka benediction ya nzambe kokende epai ya basali na nzambe bamosusu bazalaki kokende koluka nde bato bana ya bato mpona koprepare bango na ndenge ya kikuluna me bomoni réponse na yango ndeko lokuta efutaka te soki ozali koprepare likambo na yo na ndenge ya lokuta yebaka ete okobuka mpe kaka lokuta yango na makambo tozali komona bomoni bato ya opposition olie baprepare campagne bango bapreparaki nde lokuta mais siko lokola bazalaki bato ya lokuta balingi kondima lokuta na bango te bakomi nde kosala neti ondire ete bato oyo basalisaki campagne bango nde bato ya lokuta or ke bandeko bilembo ya lokuta na bango ezali komonana bilembo ya balokuta na bango ezali komonana me bandeko po totala ete signe oyo ya nomination ya prestation ya serment ya Joseph Kabila pe confirmation ya bakonzi ya mboka mpona koloba ete akomi président ya Congo tokotala sikoyo ndenge mosala na ye ezali kobanda pe nazali koyebisa bino bandeko bato oyo nyonso to lelo bazali contre oyo baconvaincre bango na masolo ya lokuta oyo balobi ete ya Joseph Kabila lelo bazali kofinga bandeko bamata bakita bakokoma bafana ndeko bakokoma bafana oyo ndenge balobaka ete bayina bakoma bafana ndeko na mokiliko linga kutu bandeko oyeba bato bazali koyina yo po mokolo bakokoma bafana bango moko bakobanda koya koyebisa yo te tolingaki tokosa moyebi moto boyaki koloba bomo bandeko oyo makambo tosalami lelo ndenge Joseph Kabila prêté serment ezali échec monene na bato basalaki plein ya molili mpona koloba ete bandeko avant baélection babande koloba ete tokocontrecarrer bango tokosala mpenza likambo moko bandeko bakondima te babandaki koloba me lelo ndenge bazali wana bazokamwa batikali mpe kidiba bandeko bazondima te oyo nzambe asimbi nani akobotola papa na ngai nani akobotola mama na ngai oyo nzambe asimbi ezali pasi mpo moto na mokili abotola bandeko o matokita ata ogangi ata olobi bandeko eloko nzambe asimbi ezali pasi po ete obotola yango ete bandeko babolingo il faut boyeba yango ete Joseph Kabila azali ya nzambe Joseph Kabila azali ya nzambe lelo confirmation emonani bandeko esika banguna bazali bandeko mingi basali diare mingi ndenge bazali na bazondima te mpe bazokamwa ezolekela bango Joseph Kabila kabange sisabidimbu le rais te yoko batika yo po ndenge ezali wana mwa bilembo ososali na mboka na biso yango nde ezalaki kobangisa banguna bandeko toyebisaka bino baopposant congolais bazali kobanga Joseph Kabila ezali teke po etango mosusu ndenge bazali kokosa bino mopaya obo te ezali yango te bazali kobanga mpo nini bamonaki deja bilembo oyo ya sasali na mboka me bayebi ete soki tomeki kopesa lisusu temps akontinue makambo ya kosala na mboka ekotinda ete peuple nyonso to ya kolinga ye me makanisi na bino nzambe akokokisa yango sikoyo makanisi oyo bobandaki kokanisa ko oyo bobandaki koloba ete soki totiki ye akosala makambo ya minene peuple akoya kolinga ye nzambe sikoyo akokokisa yango bandeko soki natali ndenge le rais abundani na dernière minute awa banguna batelemeli ye banguna basali nyonso bamasolo ya lokuta kokosa bato batata mosusu oli ya kopesa bana na bango éducation ya malamu na poto bakomi nde koteya bana na bango qui
criminalité ndenge nini kolakisa bana na bango kotangisa bana na bango ndenge nini okoki koyina mutu na motema na yo kokamwa bandeko Joseph Kabila moni pasi président na biso te nzambe asukisi bango me ndenge nalobi kaka bandeko bayina bakoma bafana bakokoma bafana ebele bakotubela tozali na bino ebele bakotubela bakoloba ete tokosamaki tosengi na Joseph Kabila Sisabidimbu sala biloko na yo ya moto lakisa bango ete ozali président oyo oyeki te po ete odistra ba peuple congolais oyeki te po ete oyiba mbongo ya congolais ndenge bamosusu basala me oyeki nde po obongisa mboka po otambusa mboka peuple asepela me ndenge ezali na bandeko babolingo Joseph Kabila azali ya nzambe me na sima ya mikolo na oyo ya kosala malgré bokotisi mitema ya koyina na kati na bato ebele po ete bayina ye me boyebaka ete sima ya mikolo tokotunana oyo nyonso tu bazali na mitema ya mabe oyo bakotisi bango bayebaka ete mokolo ezali bango moko bakoloba ete tokosamaki bayina bakoma bafana oyo ko ezali likambo ya nzambe oyo ezali likambo ya nzambe ndenge balobaka ete eloko oyo nzambe asimbi na maboko nani akobotola moko te bandeko nasengi ete na minute oyo congolais nyonso avanda pe akanisa atala parcours ya makambo nyonso ndenge eleki atala pe lokuta nyonso to bato opposition basali te bandeli po ete balobi yo moto olonaki lokuta okobuka kaka lokuta lokola Joseph Kabila alonaki vérité auprès ya peuple bomoni alongi abuki pe vérité mais opposition lokola balonaki lokuta babandaki na lokuta bayepe kaka kosuka na lokuta oyo ndenge balobaka ete bango moko nde mutu balonaki lokuta babuki yango mais ndenge tozali koloba ndenge Joseph Kabila azali kobanda mosala na ye oyo ndenge balobaka bantula mpaka bamona peleve bakokamwa ebele bakokamwa pe ebele bakotubela balinga te ebele bakotubela bakoloba ete tokosamaki président na biso le rais limbisa papa na biso tondimaki te ebele bakotubela bamobutiso baza na poto oyo bakosikosi bato na makambo ya lokuta na baimage mosusu bazali kotia lokuta oyo Joseph Kabila bonzambe akokonfondre bango mais na banzi ete tokomi na suka yambo te tosilisa émission na biso na kosengana na papa Botamba tiela biso lisusu maloba ya Joseph Kabila oyo azali koyebisa na banguna na ye po ete bato mingi bazali kokanisa ete ye azali moto mabe kasi boyoka oyo Joseph Kabila ye alobi pona bato oyo bazali na ignorance oyo bazali kokosa bango pe azali kolobela pe ba leader ya opposition oyo bazali kokosa bato papa Botamba message ya les rais s'il vous plaît likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini bayoki yango bandeko bolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango na mokolo ya lelo bandeko na banzi oyo bazali kosepela bokontinue kosepela po ete confirmation finale yango wana esalami mokolo ya lelo Joseph Kabila Kabangele rais aprete serment na ye pe bakonzi ya mboka bakonfirme yango bino moko boyoki ndenge nini bakano ebeti bandeko likambo ya kokamwa bakano ebeti na ndenge ya kosakana te wana elingi koloba ete bapeple bandimi oyo ya bango yango na tozali koloba ndeko Kongo po ebonga yo ye ngai tosangisa mayele po ete Joseph Kabila palobaka yango Kongo ekobonga soki biso nyonso tosangani topesani mayele me moto akoloba ete Kongo po ebonga ngai ndeko azali moto ya lokuta boyoki meme Mobutu ye moko alobaki yango na image tochaki
tozala mayele tozala distraite lelo bazali koloba ete biso ba peuple tolalaki pongi bakosaki biso mais tolamuka sikoyo tosangisa mayele mpo totonga mboka bino bokanisi ete boza koloba tolalaki pongi tolamuki kolala pongi yango kolamuka mpo ete bozala lisusu manipule kaka na baopposant congolais oyo bazali kokosa bino mais wana ezalaki bozoba ebongi boloba ete tolalaki pongi tozalaki ya kolala tolamuki sikoyo mpo ete tosangisa mayele totonga mboka wana nde kongo ekokende liboso mais soki bozali koloba ete tolalaki pongi ya mbambula ebele sikoyo tolamuki ale bokomi kosalasala batrouble bamakambo ya kobetanga bato wana ezali na ntina te ezali na sens te bamakambo oyo bozali kosala bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali ngai mama rozali mpe papa roger tozali wana mpona bino tolembi te tokopesa bino basango oyo tobombeli bino na batango na bangonga ekoya yango wana tozali koloba ete bandeko babolingo bino bato bozali ntango nyonso tu na makanisi ya malamu na ba sujet ya malamu botindelaka biso tokobanda kofaire passer yango mpona bapeuple congolais bayebaka mpe makanisi na bino bandeko babolingo na ntango tosilisi émission na biso mais tokozanga te kopesa bafélicitation na biso makasi na président de la république Joseph Kabila Kabange mpona ndenge confirmation ya makambo nyonso euti kosalama mpe auti kolakisa ete azali solo bongo elombe mobali yango na ntango oyo équipe mobimba ya radio Zumel 1000 tozali ko féliciter kopesa ba félicitation na biso na président Joseph Kabila Kabange na bitumba nyonso tu oyo auti kolonga pe tosengi ete nzambe abatela ye pe nzambe apesa ye makasi tango nyonso tu nzambe loboko na ye ezalaka penepene na ye mpona kofaire vaincre ye na baplan nyonso tu oyo banguna bazali kosala bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi